nyonso bazo comprendre tant te pe bango nyonso bazo boya tant ya sika mingonga ya nzambe ebeti pe tant ya kala esili ezali nouveau temps. Tango mission na ye po aluka corriger catholique azali mission oyo te. Tango kimbangiste ebimi nazu kimbangiste oui mission des protestants. Tango nazu kimbangiste tango kimbangiste oyo kimbangwa bimi. Or il faut koyeba bato wana babotama makambo nini babando linga bo objectif na bango mission na bango ba vision na bango. C'est-à-dire toute fois bozo salela ba vision na bango nde boza honorer bango. Papa Charles Lelo, tika toto na yo, lelo force ça la force amour que zali pe spiritualité. Tout à fait. Science na politique. OK. Ya on devant na pe biloko papa si mokimbango ya ki pona ko pembela. Est-ce que on a rappelé plus tard Congo, ndenge to mona à Japon, oui. bazana religion na bango. Est-ce que on a appelé lobby à Congo to koma na spiritualité moko ndenge bikolo misusu pe simba ba religion spiritualité moko Congo matoko mapeka na spiritualité moko ezali kimbangisme to bato basambela kaka bazikenda kaka. Merci. Na bon bala na bonzambe moko. Merci d'abord. Quand on a cité aux amours de moto pour na babimi ba immaculé babimi ba o babimi mais tout bazana kati ya catholique. C'est-à-dire que ma sœur, ce que au monde Papa Charles Lelo insiste qu'il faut apostoler ba Congolais ba soutenir pour na komema ba Congolais na vraie spiritualité na bango. Je suis prophète Oyaya Kayepsibino ke mukuna asali musala ne kitoko na réveil kitoko ngonge beti. Papa nanga Patrice asali musala ne kitoko tribunal nzambe kozala kitoko ngonge beti. Sonika futa asali musala na ye Edina Bala asali musala na ye ngai Papa Charles. Mais na tango yo mabe ekoti. La diele wana lobi Congolais azao Cristiano aza en Espagne Messi aza soki wapi Mbappé aza soki wapi ba Congolais baza ba fanatique ya bato wana mona yete akotika lokozwa 100 francs na yete ako soutenir ye ya koleka ba joueur ya Vita Imana oyo to ya Léopard wa kocha bipo Léopard mboka na ye bonga ma soutenaka Cristiano ya koleka ko boya pe kolia pona yango. Papa Simon Kimanga pesa ki prophétie ya mokonjo akoyaka oyaza nani roi ya Congo. Congo tout puissant. Papa Simon est-ce que ça yo to tala basusu otoyebi lokola ba papa Elinzeza lokola ba l'élection na mboko yo pouvoir en place alinga angote. Pouvoir en place alinga kayangote. Donc monaka bakoya ba prolonger ka pour ba préparer très bien tricherie. Alors pour le bac élection ma sœur do wana d'abord na moto longola pour na pouvoir en place l'élection ezalaka te. Tout est comme moto. Nzamba poni yo tout atikalika wana bazue photo ma. Est-ce que marche wana réussir photo moni ndeko katumbi ako pakata mbango ako kima kota na moto est-ce que marche wana réussir message au balukaki ba comme c'est commis topé comment nango défilé ba objectif sorcellerie que s'accomplir. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokonzima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes, nous sommes Boulanda Kali Nazaréen, on est ensemble, il n'y a pas de souci, avec la princesse de l'éternel, Maman Tiffany Mokwa.
Il n'y a pas de souci. Lelo na table sainte na yembeli bino papa Charles Lelo molobeli ya bana mboka molobeli ya makambo nzambe trop de spiritualité Vagence n'est vraiment yalinga mingi. Sans plus tarder, retourner un peu à la régie, prendre un élément si possible. Hein? Bon tozonga topesa bino mbote pe topesa mbote. Régie, à vous. Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Allez, Katela, Eli, toquez un volant. Nazokatela nzambe losako na se siko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Candidat ya présidence de la République oyo na ba élection zoya iwana ni moyambi mototo yambeli bino na mokola lelo mais quand il ko sepeli mingi balandi ya Nazaréen ani papa Gila Bala na Tiffany Labala bakisela bango likolo maman Lauriane Labala. Ça c'est la famille Ewin Anaël Sacré Eden. Vraiment je vous aime beaucoup Nekab, ma sœur à moi-même. God bless you depuis les Issa, maman Betty Kokele, ma maman chérie. Tu es ici, là, placé, collé, cimenté, ma maman, je t'aime beaucoup. Pourquoi pas Asadonix Capilos depuis l'Allemagne, Zamba Pambolayo, Bandekone Sobolingi Biso, Papa Vengeance Mbote. Mbote, ma soeur Tiffany. Bonne santé. Ma soeur Tiffany, Namboka Congo, Oyebi Yango, Osale la Kankolo, Biso, ba Congolais. Espoir na biso kaka na oya kela biso elombe tata ya ba prophète na nzela na ye papa Charles Lelo azali ko batela soki pona bato mitema ya bato toko zala ba esclave ya bato mais pona nkolo tozali ko simbama tozali ko batela. Merci beaucoup papa Charles Lelo bani ko bakotala yo pesa bango na mbote ya mboto kota na mozindo ya makambo ya lelo en tout cas ya mingi oya permettre tozala wa kumisama pe bandeko nyonso bolandaka biso mbote nanga ezali ke nkolo azala solution na ngambo ya ba problème na bino. Voilà. Secret no ezala ni. Secret na ngai papa Charles Lelo oyo akela ngai l'Esprit Saint grand créateur de secret na ngai. Tango batunaka bato nani aza sima na yo oza na parapluie oza na parrain ngai parapluie secret na ngai l'Esprit Saint grand créateur. Donc monde nanga monde ya révélation. Toutefois nazoyoka ye nazosala oyo azopesa ngai nazobatelama toza ko avancer. Lelo tobeta masolo nanu ya etonga mingi bazalaki to pe batelemelaki
bantivalère na kati d'église papa Charles ntango kotala parce que candidat présidence déjà il faut mimona des choses à président de la République hein. Oui. Voilà donc tala social et religieux nyonso wana yo nde okamba na mikolo ekoyaka mpo na minute oyo eza nde fati béton voilà ntango kotala sur le plan physique, sur le plan médiatique Dengo bato lobi batelemaki na tango yo fati on a lobby sur le plan physique. Voilà si pe na mandaté ntango kotala bayo batelemelaki bantivalère na makambo etali l'église lelo kotala mambo ekoleka na moboko ya baklisto na église est-ce que kokoloba ke balongi bantivalère ezali so te to mpe ezali soki ezali démontré Ma sœur Tiffany nayebisa biso mpe nayebisa bino bandeko bajournaliste ke oyo akela mokili atambwisaka bato na espace ya temps nde oyoki ke tozali na loi ya Moïse. Après loi ya Moïse oye koyoka ke tokomai na grâce ya Christ. Grâce ya Christ mpe eza espace ya temps esengeli akoma na suka pour ke nguya mosusu eya. Alors na lokoso ya mosolo na elengi ya mosolo pasteur religieux bloca bato bayeba te ke temps mosusu esengeli eya mais révélation ezali koinsiste ke temps mosusu esengeli eya. Alors temps mosusu eyaka soki temps ya kala ebebi soki temps ya kala ezali expiré nde ya solo lisolo ezobeta ya bantivalère donc mabe ekoti mabe evandi elingi kaka kolakisa ke mosala ya bato bandaki kosala na ntambo sur le plan spirituel politique scientifique esili esengeli tokɔta na temps ya sika mais ekóma na tour ya bacongolais na baafricain bango nyonso bazocomprendre temps te mpe bango nyonso bazoboya temps ya sika me ngonga ya nzambe ebeti eza lokola na loi ya Moïse bafarisien bakoti na lokoso ya mosolo koboma bato liloba vérité balingi yango lisusu te étoile ebimaki kaka mpona koannonce arrivé ya Christ po ezalaki prophétise na kati ya mikanda ya loi lelo mpe temps ya kala esili ezali nouveau temps oyo biso barévélateur tomemeli bato eza temps ya vengeance. Effectivement l'église eza nango ekozala nango ya bafarisien mpe ezalaki mais mosala na mission ya église ezali par terre awa il faut une nouvelle vie. Est-ce que bato babondi mpona kolongola bantivalère balongoli te bato babondi omoni problème moko toza nango bato bayaka kobunda mpo babongisa ka bato wana bayaka lisusu kobebisa c'est-à-dire que ntango catholique abimi catholique azali catholique oyo te ntango mission na ye mpo aluka akorige catholique azali mission oyo te ntango kimbangiste ebimi nazwi kimbangiste oyo mission de protestant ntango nazwi kimbangiste ntango kimbangiste oyo kimbango abimi ezali kimbangiste oyo te tala kimbangiste eza na kati ya Congo ya kimbangu oyoka Congo kimbangu eza baka eza Congo biso toye kobondela soki tokolobaka ke tozo caresser makambo mosusu mpona koatake makambo mosusu wana biloko bapaster basalaka paster soki aza na église azoteya aotala moto wana auti présidence aza na mbongo mateya ya niveau ya injustice na corruption akosimba te akosimba mateya ya bato ya CC nde biloko wana ebomi ntango yesu aye ntango kimbango aye kimbango aflata te yesu aflata te ce qui fait lelo bakristo na nsima na ye ozo comprendre alors réveil ntango abimi oyebeli réveil ezali réveil toza nango lelo te réveil ntango abimi aye mpo na lobiko mais lelo réveil aza na base ya koboma. C'est ça le problème au biso toza nango ma sœur Tiffany. Nous avons besoin que ceux qui oye osali mosala na yo osali yango kitoko ngonge bete pan kanga frein parce que kangi frein te okokende na kobebisa nde kobebisa oyo ekoti lelo koyeso ekoti lelo obeti osimbi kimbangiste tika na tuna yo ozalaki na Kinshasa ovoyageaki te le 25 mai oyo na veni na bino na kote na bino kuna place bozala na bandala kimbangisme mpe ezali baéglise dizo baparoisse kimbangiste ezali oui omonaki te esengo nde ezalaki non esengo na bandeko ya Noël oui na bandeko ya elobelako ni Noël ya kimbangiste na répondre na question liboso namonaki bandeko balati bien ndenge bakenda comme d'habitude ezali bafête ya religion
ezali ba fête ya religion epa na bango ezali ko reconnaître te la botami na ba raison oyo bango bazali koyeba. Donc esengo wana eza esengo bazalaka nango bokozi ko empêcher bato esengo na bango te. Mais mon grand souci c'est que place na kenda quand même par exemple que to comme le 17 mai bato bazo fêter pe ba lata pe ba uniforme nini o fidèle o fidèle ayaki kozongisa biso na boumbu. Oh, to comme le 4 avril, oh, Koukou Kimbang, to comme date boy, oh, Yesu Masi a botami. Or, il faut que yeba, bato wana ba botama, makamonine ba bando linga, bo objectif na bango, mission na bango, ba vision na bango. C'est-à-dire, toute fois bozo sale la ba vision na bango, nde boza ko honorer bango. Ma wato koma ko honorer ndenge makomi lobi que vous m'honorez que de lèvres. C'est bon comme les 17, bon comme le 16 janvier, le 17 janvier, ah Lumumba, ah boy, mboka Lumumba zo bomango. Bon comme les 4 Kimbangu, Noël, Tata Nani Diangenda, Botamito, Tata Charles Kisolokel, à Botami. Le problème c'est que pour accomplir ma pensée à Batouana, ils ont honoré bango na honoré ba date na bango. Mais oyo nyoshe tikala nzoto likolo na nzoto. Ah, oui. Nandine. Mais oui, nzoto likolo na nzoto. Soit par exemple, tozwa ka exemple na kati ya mboka na biso bato bazonore bakimbango eza babiso parce que tosala baliti basala plus que encore bato bazonore balumumba eza babiso bato baza kohonore bagrand ezali babiso me bandeko mosusu bavandi na kati ya bafete ya babak bavandi na kati ya bafete ya banoel bavandi na kati ya bafete oyo ozoyoka ke na loi bazoloba ke chaque fois pendant la fête babandaki koexige motu moko fo akufa. Mais papa Charles lelo tika toto na yo lelo force esalaka force ya mboka ezali mpe spiritualité. Tout à fait. Science na politique. Okay. Yango nde evandisi mpenza mpe biloko papa Simon Kimbangu ayaki mpona kopumbela. Est-ce que omonaka mpe plus tard Congo ndenge tomonaka Japon baza na religion na bango. Est-ce que omonaka mpe lobi ya Congo tokóma na spiritualité moko ndenge bikolo misusu mpe esimba ba religion spiritualité moko Congo mobima tokóma mpe kaka na spiritualité moko oyo ezali kimbangisme to bato basambela kaka bazikenda kaka na balanda bonzambe moko. Merci d'abord. Pardon na sisite oza motema moto boye mpona nini. C'est-à-dire que naokota place oza naokoma place oza naosepela na eloko oyo touché. Voilà napesi yo maloba siko voilà. C'est-à-dire pour le développement faut tomber sikozoloba ya kokoma moto moko ya kokoma congolais moko mais comme moto aza moto na kati ya moto eza na bamakabo ebele il est difficile bozala moto moko mais la vision nous oblige à kozala esika moko c'est-à-dire eza lokola catholique avec les congrégations jésuite aye a créé congrégation ba jésuite et ba verbe divin ba bimi ba immaculé ba bimi ba o ba bimi mais tout baza na kati ya catholique. C'est-à-dire que ma sœur, ce que au monde Papa Charles Lelo insiste qu'il faut apostoler ba Congolais ba soutenir pour na komema ba Congolais na vraie spiritualité na bango. Ce que ba Congolais ba comprendre ka Kimbangu bele to tomber na kati ya spiritualité au Kimbangu alingati ke la biso. Mais ba comprendre Kimbangu te, ce qui fait que le monde spirituel s'est concentré pour batinda Papa Charles Lelo. Non. Ils ont tardé parce que le monde spirituel est toujours dans le fonctionner dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous appelons ordre spirituel vengeance. Vengeance a une spiritualité yamboka. Où il y a remplacer la grâce. La loi, c'est une spiritualité. La grâce, c'est une spiritualité. Franc-maçonnerie est une spiritualité. Mais biso na Congo spiritualité na biso à suivre na ba discipline nango na kat poto se développer na ngonga oyo c'est la vengeance. C'est-à-dire ceux qui boy ba yo ke la Kimbangu. Kimbangu allait être comme Moïse à l'époque. Après Moïse, c'est la grâce qui vient. Moïse, disons Moïse a koufi mais Josué azali kimbangisme koufi te ezali est-ce que lelo vengeance ba tnosto ba kozonga ba kota na kati ya kimbangisme. Nous avons ba grand temps. Il faut utiliser ba grand temps. Le temps de Josué n'est plus. C'est-à-dire Josué azali disciple ya Moïse na kati ya grand temps ya loi. Mais le maître ya grand temps ya loi c'est Moïse. Alors dès que grâce y l'isolo ya Josué était na Moïse ici. C'est ça il faut comprendre. C'est-à-dire que Mbangu c'est un grand esprit à temps que nous pouvons dire la loi ou la grâce.
Mais dès que le grand temps il y a vengeance avec cet commandement, la discipline pour lutter sur les plans spirituels, politiques, scientifiques, il faut battre, passer la retour, kota. Et spiritualité a kese na religion. Ndakwa molimo ya mboka kese na religion. Na Amérique, na Russie, na Europe, religion ezali. Mais ba pouvoir etambolaka na spiritualité, moko esimbi pouvoir pour jouer rôle intérêt ya bato nyonso. C'est ça il faut eloko faut koyeba. C'est-à-dire que l'autorité spirituelle, le leader ya mboka, il faut la concentrer na spiritualité moko ya mboka na bango oyo ko orientaka bango pour le développement ya mboka. C'est ce que bisoto zangi ndeto yeli bato ndakwa molimo que nous appelons vengeance. Vengeance n'est rien d'autre que l'esprit oyo basangani ya mboka na yo bakembangu banani tous ces esprits basangani ba se concentrer na papa Charles Lo que na révélation à vengeance pour un Congo tout puissant. Vous comprenez? Alors le problème c'est que ce qui grand esprit aye ake na sukande ba créer la religion. Nazongi na mo question na nga ya yambo na ba anti valeur présent lelo na l'église. Est-ce que okoki ko tanga lelo ko monta na miso na bato ba anti valeur opende telemi pe opozo ko kango isu tozo telemi nango po ete opoza pasteur. Ma sœur toza lokola toza na lokola Un pèse anti valeur. Mais oui. Tous les locaux la haine, motema mabe. Tous les locaux la koboma. L'église koboma. L'église va bomba. Oui, l'église le loba tchela ba poison. Manque d'amour, haine oyo eza na kati église oyo omona ka lelo pasteur wana na oyo donc bakatana. En wana ndenge na yebisa bino soki temps esili mabe ekomi na église ekomi na politique ekomi na bato ya science na bato wana nyonso biloko na otanga ekoti koboma sans pitié, c'est-à-dire congolais azala ya église azala ya politique azala wapi matifani soki alobi azokatelo lingala to azosala mabe akosala yo sans pitié. Mais soki mopaya ye asali mabe kongola ko luka bondela mopaya wana ba yokana moyibi c'est-à-dire que eze belé ma sœur non respect il y a mutu être humain non respect même non respect ya bene non respect ya bene nazokoma neti yo pe maneti ke ozo manquer ba ene. Je suis prophète Oyaya Kayepsibino ke mukuna asali musala ne kitoko na réveil kitoko ngonge beti. Papa nanga Patrice asali musala ne kitoko tribunal nzambe kozala kitoko ngonge beti. Sonika futa asali musala na ye Edina Bala asali musala na ye ngai Papa Charles. Mais natango yo mabe koti. Il faut totelemela mabe. Kotelemela mabe ne veut pas dire qu'on manque Nicolo wana. Ngaite. Si boyebi ba pasteur oyo awuta na pasteur te la zo finge tongo medipoko. Boyebi bango. Est-ce que biso to kolibongo? Est-ce que biso to sali yango? Mais lelo Papa Charles Lo ozo postuler na présidence oyo za poste à mokete. Oui. Ozo simba mboka moma mais yo on négocier na bato te. Ba église ni o déjà contacté pour tant on postuler na présidence faut déjà toucher ba grand. Lelo to mona même na ba konji misusu o ba ko 5 ba ko kende ko contacter ba l'église o eza minene ndenge to bana mi frappant comme ça ba ko collaborer na bango pour ete ba pesa bango pe ba voix. Yo ozo collaborer te oza trop fermé. Ozo monter que Alex Satan na pamba pe malobano eza lokola eloko te na kati ya balance. Ba congolais ba linga Cristiano na Messi o ba kutana te ba solola te apesa bango ata 100 francs te. Siko nga mwana mboka ndeko na bango. Pas sur le terrain. Et bon nga. Non, pas Cristiano aza sur le terrain. Non. La dielo wana lobi. Congolais azao. Cristiano aza en Espagne. Messi aza soki wapi.
Mbappé aza soki wa ba congolais baza ba fanatique ya bato wana mona ete akotika la kozwa 100 francs na ete ako soutenir ye ya koleka ba joueur ya Vita Imana oyo to ya Léopard wa kocha bipo Léopard mboka na ye bongo ma soutenaka Cristiano ya koleka ko boya pe kolia pona yango e bongo papa Charles non pas ça mais le opesi eza vraiment na nzela te pamba te Cristiano azosala déjà mosala oyo ezomonana yo osalelo te bato baolingelo nini na momo oza na coulisse esengeli okolaborer na bato déjà basala même Yesu Masia ntango aye atika Jean-Baptiste alobele voici l'agneau qui ôte le péché bato alakise pa bato yo okolabora na bato olingi bapaster kokangama na bapaster te kokende kotalatala bango te ndenge nini omoni na moment oyo même ntango Yesu Masia oyo tangi kombo aye Yesu Masia n'a pas négocié na bafarisien tosolola bato ba comprendre il y a des pasteurs, oui, pasteurs pour le billet se collaborer, non. L'esprit fort, maître. Bazala esclave ya batute, il faut koyeba. Tozo ya rythme ko zamakasi. Il faut pas essayer que négocier na FCC na union sacrée pour na kangamana na bango. Non, toi l'esprit fort bayaka pour na ko bongisa bisika bato ba bebisi. Or lelo bato ba bebisi eza bato nyonso yo yebi. Biso tozo na nouvelle vision. Pour nous sauver la population. C'est-à-dire que nous avons la population. Nous avons un bon pasteur dans le Seigneur qui a à Posani. Ce qui est la négociation, na minito yo na bato na mbongo ba fini yo. Ce qui est la négociation, na bato na mbongo ba ko bloquer yo, ba ko kanga yo, ba ko fina yo, ba ko imposer, ba conditionner bango. Or tu as lit ya ko changer makambo mboka. Toi, on a lit ya mukete ngolo, toi on a lit ya ko changer makambo mboka et ce n'est pas facile. Et ce qui bandi négociation na minito yeb sanga dit négociation sur le plan politique ou sur le plan ya église. Na ba pasteur ni tangilanga, pasteur tel, na ba pasteur ni mais ba pasteur bazali. O bazali pe ko landa bazo pourcentage. Donc le problème c'est que d'abord il y a pas Charles Lelo, il y a ko présenter vision zanango, il y a Congo tout puissant. Ou ya koyoka yoki yango bien aye to bondi elongo to longi, ce n'est pas facile. Tango ba mao ba telemia se concentrer pour na Chine, azalaki na collaboration na mboka nini, collaboration na nani. Awa esprit ya pesi matière, on se concentre bandi ko distribuer matière, o ya zamo pona mia pusani. Mais je sais que ba congolais ba ko pusani. Mais ceux qui te bandi négociation na minute yo, si eza be rêve ba visionnaire belé ba sala. Ils ont erreur ba visionnaire rebelle basala. Ils ont monté au carrière na yeko sila parce que azaka même intègre ata moké. Maké ko sala lisusu pacte na ba dinosaure o ba lia ba boma ba bebsa mboko ko sala bango pacte. Oko bebsa pe relationnel. Voilà ma sœur Stéphane. Merci Papa Charles Lelo Congo tout puissant katolo bela makambo ya Congo oyo mosanga nzambe okokota okoya. Tika toto na lokola Jean-Baptiste Alobaki. Est-ce que ça yo toto zela mususu? Papa Simon Kimanga apesaki prophétie ya mokonjo akoyaka oyo aza nani roi ya Congo. Congo tout puissant. Papa Simon Kimanga est-ce que ça yo to totala basusu otoyebi lokola ba papa Elinzeza lokola ba zebele ba Jérémie prophète Jérémie ba ebele o balbaki bango nde bakoya na vision papa Simon Kimanga alobaka la kaka sakola keza bango. Est-ce que ça yo toto zela mususu oyo zo la poste à présidence or na Congo ezo bandela ma oyo papa Simon Kimanga kianga na lobi to bandeli ya zéro tozo zela roi ya Congo tozo zela présidente Peta Masolo. Merci beaucoup. Tous biso to papa Charles Lelo azo la roi te ki bokonzité yote yete papa Charles Lelo a présenté bino tozo la potango kota ba voter vote za kowelela nazoyeba. Papa Charles Lelo a présenté bino message. Olobi papa Diangenda. Papa Simon Kimanga kianga le sol yeme. Oui, alobi que makambe bandi na zéro. Effectivement, makambe bandi na zéro, c'est la vengeance. Vengeance aza débit. Parce que tu sais bino que grâce à Sili, ba monsieur Bacheten. Oyoki kuna na kimbango balobi que makambe bandi na zéro. Or makambe bandi na zéro c'est un message de vengeance. Tango loi ya Moïse koma ina suka Krista yena na grâce bandi na zéro parce que loi est suka. Tango grâce Sili papa Charles bandi na zéro.
Ma sœur, il faut que vous voyez d'abord que ba sauveur, non mais on a ba réponse. Ba sauveur, ba bota maka na mboka na bango. Abota mi na mboka na ye, akoli na mboka na ye, a subir ba souffrance ya mboka na ye bandi bitumba bikisa. Ba sauveur. C'est-à-dire ba sauveur ba bota maka na kati ya population na bango. Pe sauveur akima bitumba te, OK va na Japon. Zo bino bo bunda kanga na weya ko bimaka roi. Wapi? Abota mi wana a risqué baliwa ya berode sika wana pan ayeko bikisa. Sauveur akima bitumba te. Sauveur. Yo si omoni Yesu akoli, Yesu bakena ni Egypte, mama nena tata na ye, zo inana mwana. Mais Yesu akoli abandi mosala ye wana mbango na mboka mosusu réfugié. Non. Et chaque envoyé de Dieu doit présenter le message où il y a une prophétie, il y a un grand. Il y a un roi divin, un roi ya Congo, un roi ya boy. Non, kunate message qui sauve pour entrer. Il y a un message de vengeance sur le plan spirituel, politique, scientifique, et tous en terrain, tous au monde. Makamto te yawa, ezako salema awa. Tozalaki na yo une émission na présenté yo single ya bafa basal pan 2-3 jours omoni bafa basal nazo comment pour dire les paroles ya prophète. Papa Charles Loi Lobaki soki amoni sauveur na kati ya ba candidat a croiser maboko parce que sauveur wana a ko travailler na l'esprit. Mais ce qui a mon sauveur te na ba candidat, alors Papa Charles Loi a obligé à kokende ko sauver ba Congolais. Parce que na minute où je t'ai dit, ba candidat nyonso ba koza la wana Félix Obanga moko te. Candidat Félix Obanga ezaka moko, le grand esprit, l'homme de vengeance. Mais candidat au Kabila banga po apesa Félix pouvoir. Tiffany, mais yo moto ça na ba image. Tu postulat raté. Mais non, les prophètes problème na ce n'est pas postuler ou n'est pas postuler. Mais journalisme société kaka yo. Flavien na bande kona yo. Na bémission na yo moto koto bandolo. Papa Charles, makambo zolo ozobanga te na lobi bo konjezo ke na boposa. Eke na boposa. C'est-à-dire qu'il y a un grand esprit na kati ya mboka, na kati ya mboka. Naza na diaspora te na kati ya mboka. Na ubunda na kati ya mboka ndenge masi ya bundi. Ndenge Moïse azongela Pharaon ndete ubunda na kati ya mboka. C'est-à-dire que oyo nyonso nkolo abengi atindi, asala le bienvenu. Ndeko Jérémie nkolo atindi asala le bienvenu. Ndeko nani Eli nkolo atindi asala le bienvenu. Mais ba yeba que vision za moko na mboka. Ordre dispersé, c'est la vengeance. Na minito yo, il faut comme ma biso te na message et beta na gauche et beta na droite. D'ailleurs déjà na kati album meza na nzembo nango déjà biso to ça. Et ça biso mo keto to yo kapoto kota makambo penza purement politique. Oyo ya nzembo wana. Oui tozolo ba na kati ya album ya guerre mondiale eza na nzembo moko tozolo banango to bengango match nul 0-0 mais na suka nga na koganye mama match oyo 0-0 mama match oyo 0-0 après tolobi tokotala na suka nani ya koganye nga na koganye c'est parce que moto aza na nzamba ishiwaka te soki obeti nga na gauche nga na kobambela yo na droite. Après tokotala na suka nani ogani azawana. C'est-à-dire tokeka na seke no mora semé il le moissonnera. Dans biso toza. Mokola suka ekozala ndenge nini? Voilà, lombe. Mokola suka ekozala na batanga. Oui ya. Yo. Pona nini oyoka kati. Eza album oyo. Olobela ka monani. Eza album nga Papa Charles Lo na te ya ba Congolais. Na yela mboka ngani na esprit ya mboka yo pona nini oyoka kate wana nolobela si bayoka wana nolobela bayoka matifani nazo répondre eza lokola likolo ya banyanga la kato yo tokomi bazoba
likola ba belge na ba portugais to koma bazoka te politique oyo ya Europe atikeli biso tala ndenge comme si biso bozo c'est-à-dire que yo pona nini oyokaka te message prophétique on a ya lumbelo mokolo ezali ekozala na Kinshasa ti lelo message ezo s'accomplir na lobela inconscient Papa Jean inconscient na lobela ba bomi ya mboka na lobela peuple inconscient na lobela ba faux religieux un pied dedans un pied dehors ba sans position na lobela ba do yebi na kati album ezana nzembo lokola jaloux ba jaloux ya mboka jaloux. Merci Papa Charles. Voilà. Donc tu connais la marche oyo ba oppose na batela minga ba opposant que nous avons Ndeko Fayulu Katumbi et puis Matata et les autres parce qui marche na bango. Oui. Analyse na yeza. Ma sœur, analyse na ngeza conseil mbala moko. Soki omoni bandoki mibale bazobunda. Mati fani oyebi pe wana bandoki. Tata wana ndoki, mama wana ndoki. Bazobunda na moi bilambe zopaso. OK, longola bango te. Tika bango bazoki sanati na buto baliana. Soki OK longola bango bitumbe sili. Bango mibale ba se concentrer na 18h balé. Conseil na pesi yango. Conseil na pesi yango. Pourquoi tokoki te kokota na vie mosusu? Le pouvoir de Mobutu na ba marche ya opposant Etienne Tshisekedi et même ba citoyen congolais bibem. Pouvoir ya sans pitié, non opposition ya sans pitié. Pe conseil ya mi baleka na ko répondre yo. Nyoka agotika la kokoma anyote. Nyoka. D'ailleurs ma combien lobike elongi ya meme mena motema ya nkoi. Faut ba congolais ba yebe loko. Que bazane intérêt belé ya koya na l'homme de vengeance va soutenir les sauveurs Mboke Bika. Pourquoi opposition na pouvoir ya Mobutu et silisi batu? Opposition na pouvoir ya Mosé et silisi batu? Opposition na pouvoir ya Joseph Kabila et silisi batu? Awa lisusu opposition na pouvoir ya Félix Tshisekedi et silisi batu? Et batongo nyonso hier opposant aujourd'hui na pouvoir. Après ba pasteur ba osangana basali banzembo ke nzamba poni yo salela ye. Alléluia salela ye. Po Yesu azane mawa ba monela ye azane grâce mawa. Mezana mokolo na studio monoko ba pasteur botomba. Micro ekomi moto. Nzamba poni yo tu atikalika wana bazue photo makasi. Est-ce que marche va réussir photo moni Ndeko Katumbi ako pakatambango ako kima kota na moto est-ce que marche va réussir message o balukaki ba comme c'est commis to pe comment la mo défiler ba objectif sorcellerie que s'accomplir. C'est-à-dire besoin ya pouvoir nos position de makila. Point très. Le jour vous comprendre que marche salemi. Le jour où on a pouvoir leader à l'ali, na opposition peut leader à l'ali. Population sikoyo atikali boy. Mais tant que on a ba leader ngam makasi na suka ba kaboli ba poste lekola makila ya ba militant na bango, boye ba keza na marche moko na sincère salimité, zape na pouvoir moko sincère et kambite. Voilà. Disons parti au pouvoir ezaki na stade. Oui. Asali plein na bango. Mais tant que comme parti opposant base à la marche, tout le monde est sous UDPS et bango ba koti sous Nangela bango passer à la marche. Na katuana est-ce que ça c'est que moi bombami? Teti lelo bandeko baye bakate bazalaka na pouvoir ton opposition. Baye baake. Bon soki oyebite koza moi je te mobile. C'est fini. Mais comment qu'on le gérer parce que ozo miye baté. Ozo va se qualifier té. Ozo yebate. Eza lokola défenseur y équipe. Pa baliba tsa bangobi ayambi. Akozana carton rouge. Pour gardien azali yo yeko yamba wandenge ni. Azo yeba lisute la za défenseur. Ceux qui vont lobby que bozana pouvoir, botikala na pouvoir.
Ceux qui vont que vous êtes en opposition, vous êtes en opposition. Mais bon, ça l'opposition sincère, véritable, parce que la conséquence, il y a caca. La vérité, il y a caca. Est-ce que le Penja na ndenge bazalaki na mais je crois qu'on dit que mwana mboka Katumbi popino vous ba leader quoi. Ah oui. Mwana mboka Katumbi na mwana mboka Fachi Beton lelo pena bakoza pe lumbe na ndenge bazalaki Penja kokangama koza bomoko lelo po mona pe matata mpono bakende kosangana na ba Katumbi bango pe bazalaki ya bomoko kokabola memo bakoma bomoko. Eza Politique mboko eza théâtre te. Eza vraiment théâtre. Donc place Penza faut boyeba ke bato politique bakosaka biso. Ngana nde makomi eloba bato na miso baomona te. Makambo atina te bakongole baza wana. Oyo eza tina tala ba théâtre. Nyonso ba théâtre. Yango na loba bandeko nyonso bakansaka ke soki akufi wana ke kufela mboka bakosaka. Otunanga motuna Moïse Katumbi Joseph Kabila denga ke exil bazo yokana te est-ce que na yebisa yo na bosana te ba yokana ba iza lokote za former la microbe soki ozoyo lelo la même chose sina union sacrée bazalaki ayango ba politique ngo ya biso to ba politicien bazalaka na solide lobby yo na pouvoir obomi mboka oye kozonga comme opposant ba congolais pe balandi yo po basakana na ba congolais na bamboka bato mosusu bakosakana bongo te lobby na opposition lobby biso soki tokoti bato ya pouvoir babebisi tokokanga bango place na bango ekozala boye biso tokosala okoti osali makambo okutaki théâtre donc c'est là natikali na komona politicien te oyo ya lobby vérité na discours na ye to na politique na ye na moni nanu te et natikali na komona politicien moko te onkolo aponi bosiko kanisa so nkolo aponi bato te Union européenne moto aponi bapesa bien. D'ailleurs, na idée politique non ko sala ba marche. Est-ce que ma sœur tu peux changer ba méthode te? Netini. Pesa bango ba yiko. Oyebi lelo d'une manière d'une autre na Félix Tshisekedi mboka mbele lingeza la mboka mosusu. Mbele lisola ba marche lingeza la te. Parce qu'à outi tout droit na ba marche. Va vivre lacrymogène, va vivre répression, va vivre attaque ya modèle nyonso. Lelo pouvoir atana minute ya suka oyo ndekwaye ko laksake. Ngai pe na bomba ki manzaka na ngana kati. Mais tout de cause à la paix que ko bongisa mboka ezaka na nzela marche te. Parce que ba marche tout bosalaka et sopaka makila ba congolais lobby ba kaboli pouvoir. Sikoti na ba marche ezani. C'est pourquoi nous avons dit que pour marcher comme un peu marcher, quand on a la marche, papa sa tête, marche pas, papa sa merci pour la sécurité. Marche pour reconnaître la sécurité. Mais marche quand il y a une sécurité, marche quand il y a une zala, marche quand il y a un marche quand. Donc, ce qui peut pas changer les lois, il y a l'élite pour changer marche. Marche ezalaki président Long nzaleleki insécurité mais on marche maintenant va tambola pour dire félicitations ne l'homme mobile. Est-ce qu'on pensait que le peuple congolais comme éveillé? Ah te azana éveillé azolala peuple congolais azolala éveillé baza moke éveillé ezalo kwa babiso bato bolanda ba message de vengeance peuple congolais azolala tala bandeko ba combattant bazali veiller baningisa moto abeta musique te ba politicien boyo mais pas ba kabwana pour ba laksa nzala na bango ba soutenir baya lelo baya mboke bongi c'est-à-dire que soza na vision il faut ko kota na kati ya vision faut pas ko sala lit na nzoto pe lit ya nzala parce que so sala lit ka ya nzala de ba présento biloko ko lia na mbongo esi lit kata nous avons besoin ya ba congolais ata batili ba paquet boya ko ina motambo wana te nous avons besoin ba congolais wana donc ba éveiller baza moké et auto sala ka ba marche te marche à 2 minutes c'est maintenant ko lingi mboka marche à 2 minutes non yango nazana obondi esprit ya vengeance kota tango ba sa marche ba mwana mboka nani
ndeko journaliste Oui. bakangi ye Mike Mukeba. Mukeba na pomade nelongi Oui. bamateka babwaki gaz ebetami bamasasi n'en parlons même pas. Est-ce que ezali penza mwana mboka Faci muta kosala yango to eza bayini ya mboka? Omoni nalobaka soki ozosala politique faut ozala baconseiller ya mayele koleka yo to yo moto ozokamba bato faut ozala mayele koleka bato nyonso. Omoni eza mitambo batieli Félix faut koyeba pamba te fe eza mitambo pamba te Faci beto azalaki na makila te na maboko eza mitambo batieli Félix okozwa pe makila na nzela ya moto aza na makila. Le péché ekozala moto aza na zemi akeka atuni yeke nali nalongola zemi ye alakisi ye ka monga yo mpo participer na liwa ya moto wana. Il y a trop de façons, c'est-à-dire façon ya komatelaka na bokonzi ya mboka oyo pan fo makila elata yo oyo mitambo batieli Félix na miniti ya suka. Félix azondima koya na mitambo wana. C'est simple, moto aza na manduki te yo kobunda na ye na manduki ndenge nini. C'est simple, instruction faut ezala kaka bo encadrer bato na ti journée ici la pointe. Si on mitambo batieli ye kaka po balakisa na mokili ke bomoni population pe comme na brutalité. D'ailleurs Katumbi alobaki population pe comme na brutalité population azalaka brutal na bamboka nyonso. Population ba orientaka ye na population. Légitime défense que faut ezala. Obligé. Ce qui olingi population atungisa yo te ozala le sala makambo yo esengeli pona ye ko sala ka pona yo te. C'est ça le problème. Ah ouais, la population doit se retrouver. D'ailleurs, c'est la vengeance qui avait prophétisé que pouvoir où il y a des boulous, il y a moqué, bakangam, bakosa le logoté. Tout ça n'a qu'à accomplissement à prophétie. Alors, tu as le résultat sur le terrain. Alors, pourquoi beaucoup y'a moyen manzamba pour nous? Merci. Donc, tu as une stratégie. Stratégie, ni au esengel na moi tant moqué utikali, pour te présent, Faci to le canabé élection. Est-ce que l'élection on peut causer là, tu es un homme spirituel, Bita Masolo, stratégie ni Oisengeli, Ndeko Faci à mettre en place pour être population et voter les choses. Et hier, c'est là-bas voté était mission na ye Siliwana. Ok, avançons. Ah, c'est la tête qui va voter parce que mission na ye et Siliwana. C'est-à-dire que eloko makasi ndeko Faci akoki kosala eza kaka ya koaccepter l'élection véritable que le meilleur gagne point trait eloko makasi akosala yango wana mais akovanda na bacalcul ke bavote ngai lisusu stratégie nazotia oyo d'ailleurs bango moko bastratégie batie ya intimidation ya koforme basécurité ya bamanduki ya bambeli ya bamatraque c'est ça stratégie bango batie. Mais stratégie bache wana ba président belé bacha yango basuka kana kokweya. Donc mboka ya bato nyos mokele ya mboka zali mboka ya population ate obomi okoboma bango nyonso te ate obrake ba matraque ba manduki okoboma bango nyonso te population kotikala na suka kaka okotika po mboka bato nyos aza lokola mwasi ya mutu. C'est-à-dire soki elinga mwasi ya mutu yebaka okotambola kana keba po libanga ekozwa yo de gauche à droite. Donc je pense que ma soeur Tiffany, il n'y a plus de stratégie. À soit qui chance na une occasion na yé comme président, a gagné bien na yé na bato na yé, alors il y a problème et là comme tout yo ba congolais ba ko kansaye, il y a organiser des élections, il y a que le meilleur gagne. Et là qu'on a kolo ba yango wan. Et deuxièmement, et ceux qui va organiser ba élection, ba le meilleur gagne, des élections yo na pété, na ko yeba na ko gagner bango. Koyeba ko gagner bango na pété. Point très, eza ne loko mosusu te, o ba ko compliquer batu. On dirait eza ne loko malungo osali te. Ce qui eza na biloko malungo osali faut présenter ba. Parce ezali ba fanatique ya bikolo. Ba fanatique ya bikolo. Mutu azosala eloko te soutenir ye po aza ekolo na yo. Ba fanatique o baza komema tribalisme de gauche à droite. Nde eloko yo eza kosala pasi yango wana. Mais moi personnellement je me prépare. Ma sœur Tiffany pour na élection kozala te élection na mboko yo pouvoir en place alinga yango te. Pouvoir en place alinga ka yango te.
do monaka bakoya ba prolonger pour ba préparer très bien tricherie ndenge bako tricher ndenge bako sala bo pouvoir en place mon côté na mboko yo alinga ba élection azate balinga ke élection te parce que bakokisaka te ba discours na bango bakokisaka te makambo bango baloba na makambo bango balaka alors koloba ke ba élection c'est do wana d'abord na motu longola pour na pouvoir en place élection ezalaka te force et ça force il faut tout se préparer. Il faut se préparer. Élection il faut se préparer pour sauver le Congo. Parce que première chose, ils vont préparer tricher. C'est que selon Bango va pouvoir en place, il y a Mokilio et Afrique a réussi à tricher à l'imbanque. Donc il y a une élection. Mais dans mon tour, Bango solo élection ils ont gâté. Mais nous on se prépare parce que tous après. Donc il y a une élection. Population soutenir l'homme de vengeance a contribué. Donc il y a une élection dans l'Axabango, la mystique et Souka. Voilà. Discours est annétiné dans le poussé. Non, discours est allé à photo que dans Congo tout puissant. Les Congolais ont conscience qu'on contribue dans l'indocité. Si on contribue dans l'indocité santé, l'indocité baloba à Goboma. Voilà. Merci Tokomina Souka pour na lelo banayo est annétiné. Lelo ba c'est que toi na mboka moko comme nango Congo, tozobenga Congo tout puissant. Wezo senga ba Congolais nyonso ba se concentrer pour na kobika ya mboka na biso. Et pour na kobika ya mboka bato tout est ba bikisa ka mboka. Ezaka na visionnaire, ayaka na message ya mboka ebika. Ba Congolais ba linga te bango tout bazala ba visionnaire, bango tout bazala ba candidat. Net na monde ba pasteur au monde ba owelela, nga roi divin, nga tel wani zana tinate. Concentration ya unité lokola banzoi tobiki sa mboka. Soki tobiki si mboka, ata muto atanga ta comme président de la République mboka ko bon. Merci, numéro de téléphone. 089 83 77 536 089 83 77 536. Vous en avez besoin ya banzembo ya album oyo tokotindela yo parce que audio nango est déjà dispo. Voilà. Merci beaucoup Papa Charles Lelo, candidat président de la République démocratique du Congo na mikolo koyaka bato bakomona kiaza na vision au soutenir ma bien Zambeza wapi. Tokomina Souka pona lelo, restez branchés. Merci na Agence TV. Merci aussi na les Nazaraya oyo et réaliser émission oyo na bande connaissance basungi biso ndebo tokuta na mikolo koya. Ciao. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pe